Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. lelo na ye kolakisa ndenge nini moto akoki kochange photo na ye na miniature na ye kochange photo soki osali video olingi kotia photo ezala lokola profil na yo miniature na yo mama bijou aye kolakisa lelo ndenge nini ya kochange video na yo photo toye awa oyo eza te na kosala ngo na telefone ya mama bijou yango oyo YouTube nanga il faut koya awa esika bomoni nini ya mama bijou Bidor TV na ye awa na kokota na YouTube studio nanga yangoyo na fini YouTube studio yangoyo il faut koluka video nini oyo yo omoni awa ba video nanga etandami awa koluka siko video nini ata soki ezali video ya sika ekoya awa soko osilisi kosala video na yo okomona video na yo awa na YouTube studio na yo siko video oyo nga nalingi na changer yango photo miniature eza video oyo na nyati video ana koti na kati ya video yango ememinga awa video na ngai yango yo il faut kosimba esika oyo bomoni ba esika ya bik wana na kosimba wana awa ya bik oyo na puye ememinga boye na ko appuyer lisusu pour la deuxième fois na bik so il faut lui changer titre okoki ko changer titre na yo awa o changer titre nazongi na titre na changer na bakisi titre na ye awa na confirmer yango nazongi sikoka na photo miniature na oyo nalingi na changer bik na lobaki yango yo na kosimba lisusu deuxième bik yango yo ememinga awa bafoto oyo YouTube apropozaki nga ezali oyo nakoki kopona bozomona comme nakoki kotia voiture comme nakoki kotia comme nakoki kotia oyo bafoto YouTube akangi wow oyo bafoto YouTube akangi oyo YouTube apropose nga natia nga siko nalingi natia foto oyo eza na volonté na nga il faut konyata awa vous excusez il faut siko na nyata awa siko esika na kopona photo oyo nga nalingi oyo eza na komi siko na kati ya galerie nanga nakomi na kati ya galerie nazopona photo oyo nga nalingi kotia oyo eza galerie ya mama bijou ezalaki na photo mo nalingi natia awa nzambe photo eza te photo nakotiaka mpona lakisa bino me photo nga nalingaki awa eza te eza galerie ya mama bijou voilà c'est ça nazwi galerie nanga namoni photo nga nalingi kochanger na nyati na photo yango nanga yango oyo na changer nanga photo oyo photo mama bijou alingi yango oyo na changer photo soko silisi il faut confirmer yango ke osilisi awa likolo na bleu oyo allez encore il faut appuyer deux fois une fois et puis deux fois donc on changer photo na yo photo miniature na bandeli lisusu pona kotala malamu awa omona o YouTube aponi awa ngasiko na konyata awa photo na lingaki yango yo na tie après pona ko confirmer awa na confirmer lisusu donc awa deux fois et puis
c'est fini. Ils ont vraiment pas cité pour changer miniature ya photo na yo soki olingi otie photo omoni que sepeli na ngote soki olingi ko changer au salika procédure mama bijoali alobi omona oko changer photo na yo. En tout cas, merci beaucoup Tokutani, à la prochaine. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.